Merci. De retour sur ces plateaux, je reçois pour la seconde fois. La semaine passée, nous étions avec lui. Et aujourd'hui, à Zongue Libiso, pour continuer dans mon solo, concernant ma solo na 3 sujets. Apôtre François. Apôtre François Mubongo, piste de solutions pour la RDC. Mbote Mosel Nanzambe. Mbote papa nanga ipe na pesi mbote na bande konoso bazolanda biso na mama oyo bozili baku malamu ya koyamba koyoka mosali na Nzambe oyo Nzambe apesa ye piste ya solution ya Congo. Da bozili baku malamu ya koyamba ye bo profiter na mama oyo pe kosenga na ba autorité mboka fuma bafungolanga porte pona koyambanga pona kutana bango pato sona bango pona kopesa bango piste ya solution. Lobaki na yo ke non, j'ai besoin de 3 hautes personnalités. D'abord, président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et on a besoin de président Félix. On a déjà des demandes d'audience sans réponse. Puis na président ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pour na kosoane pour na prendre mboka na biso. Na sabino ke bango batunzamba alobi nanga ke bazana venir à RDC na maboko. Otangi bakombo misato. Bazan à venir, il y a un président honoraire, président Félix, le président MPC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le lobby Kenzamba Ebisakio était Bangone Batali na piste de solutions. C'est Bangone Bazan à venir, il y a RDC na Maboko. Donc Zamba appelle ça 3 hautes personnalités. Donc Bazali Batumo Futobate la Bango Malamu. Pe nango Nzambe ba vande sika moto vande sika moto sur la pona poma mboka na biso parce que lors nazalaki na 2006 na résidence à Bemba Gombo. Alors on avait tellement avec en 2006. Vous avez eu le temps d'échanger avec le président Bemba Gombo. Merci beaucoup pour la question. Na kendaki pona na président Bemba ezaki na pasteur Mokomone Jean-Pi yende batsaki pour akutsanga ina Bemba Gombo. Alors tant on a quitté tout ça la démarche na komiwana Guerre et qui retrouvé dans la 4 résidence. Il y a 2006 entre affrontement entre Kabila na Bemba. Nazaka soki Nzambe tembe na bima tenga na bimana vendredi na 7h R Kabila kota na résidence à Bemba. Toute la journée babunda kota te. A kota na vendredi na 7h. Tant Nzambe na bi maintenant bima nazo pesa accès na Kabila a kota. Pendant nazalaki na butu na mona Nzambe alexineke alabinanga voilà mutu na poni akamambo keza Joseph Kabila Kabange bakubuna na Bemba me Kabila ako rapporter guerre wana. Donc pendant nazo mona vision nazalaki wana na bima que nazali grâce à Nzambe. OK, mais tozongi na masolo parce que ce sont 2 messages qui n'engagent que vous. Vous le bien précisément que les avoir message de la part de Dieu le 28 mars 2018. Okomaki mukanda moko et pas un ministre ya droits humains. Oui. Parce que ba ezaki message nini ozaki par rapport à mukanda na yo d'être ba kizaki réception na ministre ya droits humains. Contenu na ozaki nini objet ya mukanda. Objet les alaki avant na kaita Brazzaville na ebsaki OK. En 2015 tant Nzamba la kisigné coup d'état na Brazzaville. Oyo ba français ba bongse ba bomasasu na ye na général Ndenge. Tant Nzamba la kisinga yango na komelaki ambassade ya Congo awa avant na kati sa Brazzaville na komeli ministre ya droits humains na ebse Nzamba lobi na ngai soki boyoki ete Congo ekozala kaka ko souffrir. Alors soki boyoki ete malgré apesi président Félix pouvoir maintenant ce na place ni Félix a coupé sa peuple congolais socialité. Parce que lorsque Dieu a parlé, et ça va ça l'ensemble de balongo la kamalobana. De yango na komé là avant l'élection. Ça m'a dit traverser Brazzaville, ticket là parce que le moment où Congo c'est Rwanda, au comment on a naufrage salami, bas soulèvement, bas bazo kufa tout ça. Ça m'a dit mais abanda coller la TV. Mais c'est non, maman, nazo kende Brazzaville, na sengi audience to kutana mais ceux qui ba konzambo ka ba yo kité Congo kozala toujours à genoux, social et kobimana mboka oyo te et tant que musalo Nzamba senga nan salamité. Donc nazo bango aucun président ko pesa peuple
peuple congolais social, au peuple congolais aza koluka sans associer Nzambe. Nazo mona zate. Tout le monde entend wakala, basel na Nzambe, ba prophète, ba kolobali kamwe salami. Tout le monde a ba général mususu na Bible, ba naman, ba kenda boye, omoni penza ke nzoto zongi kolongono. Na kokutana kana musali na Nzambe. Est-ce que na makambo nyonso zoloba il n'y a pas moyen où les canons pe na nzela na losambo et ça là que elongwa pe na ndenge ya malamu sans pourtant kokutana na ba konzi ya mboka parce que nazo mona toujours oza na ba lettre kaka ba konzi ya mboka et puis ozotanga toujours bato ya minene oyo ezali ndenge balobaka matolo te ndenge bana Kinshasa balobaka pour toi na réalité kinoise. Merci beaucoup. J'espère dans loba na yo na sala ke mission moko na CCTV nazako apôtre Paul Obi. Si vous avez un sujet, il y a que se glorifier, vous se glorifier dans le Seigneur. Mon frère, j'ai prophétisé les choses sérieuses dans Moko. On a lobby et salam. Aucun prophète a prophétisé nanga nemanza na sokaza akomonanga. Aucun depuis 2006. N'a prophétisé makambu sérieux ya Moka. O eza écrit avec ma kizé de réception. Aucun prophète en ça n'a face dans Congo. Sokaza aya. Nazali commettre défi. Nenge Eli aebe ko ça défi. Na prophète aya ko aucun prophète. Oko kitsa pena moto. Naza koloba na lobi na aucun prophète. Aya na Congo koloba. Aucun prophète. Papa, j'ai prophétisé les choses sérieuses. On ce qui va konzamboka bayoka ki. Congo ke koma na situation auto sanango. Na beko komate. On lobi na ngali kamba eli. On lobi au prophétiser qui va chose sérieuse. Mais nazo mona pe lokola moi lolendo limbisa. Parce que basel nzambe wana nyoso ba prophète wana mona mama zaki na bango kimia. Mais yozo mettre quiconque à défi. Mais papa tant Eli aye kosa la fina ba prophète aba. Ezaki lolendo. La tout nos questions, tout le monde. Parce que Eli a sali observation, que les prophètes baso travaillent na roi, baso produire ba réponse à peuple té. Baso produire solution à mboka telebi non. Alobi roi. C'est toi qui troubles Israël. Avec toi, n'a pas prophète na. Abi n'a pas prophète na. Aujourd'hui, tout ça prophète ba zinga. C'est un flex des pasteurs. Mais où est la solution baso perception na katamboka? Oh, tout ça mon angote. Il fallait mutumoka tellement que bozo pèse sa solution en mboka te. On le dit dans la question de Bible. Est-ce que vous bonde la yo mon côté? Nzamba pèse sa solution. On le connaît papa. Tous les prophètes Nzamba tindak. Est-ce qu'on va vers le roi? Batang la Bible. N'est-ce le comment? Oyebi soki Eli abondela ki na ndako. Nzamba beta alinga pe ko beti sambulu. Mais Eli pourquoi ayeki koyebisa roi? Ça va prophète abal face à face na Eli alinga ko nini? Parce que ce qu'il y a bondela ki ba prophète abal balinga ki kotia lolendo. Donc ba ki abiso to petit sur l'habitant, bino bo banda. Ba banda ba bondela suite comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophètes de prière pour beaucoup solutions. Il y a beaucoup de prophètes. Oh, babana nenge Eli ayebi sa prophète abal. Mais fallait to benga ko apôtre pamba yo mon pesu ko bibagisi sous piste des solutions à RDC. Mais ni ko mi batisa ko so bilika bongo. Parce que le baka na tangwa kala nzamba pesa ki clé et pas Moïse. C'est lui azalaki na solution ko nzamba na Israël. Nzambe ayebi si Pierre abina peso clé. Tant azo ba clé, elingo bani. Chaque mutu nzamba pesa ke mission pour na mboka. Okoy ko zono message ya mboka mais oza na mandat ko télématé, oza Moïse ya ko téma pour na ko déclarer nzamba sala. Il y a des prières basa na mboka. Oh na toki ko yebisa. Na landa na 2006, na période ya président Kabila. Député nani on exibament pia. O azali basalo alobi boy abi po Kabila et po kimie kota na Congo il faut Kabila longa na pouvoir mais Kabila alonga na pouvoir où est la paix toyena yo osaraki mukanda mususu zo lingoloba sur balkanisation l'homme de Dieu malobeza aninyo eza très profond non ta nzamba la kisinga alobi tala mon frère j'espère
totangaki makam on a laissé ko la fa na nzamba la kisna lobby président Félix a kenanzela guerre. Il faut utiliser sagesse. Nanzela guerre to kokate to bunaba américain parce que Dieu m'avait montré ba américain la kisanga Rwanda te. Abi c'est pas les Rwandais, ce sont les Américains. Na komeli na lobby ke nazo mona ba américain na est ba bakanize mboko otanga ki yango omona ki yango. Na monyango avant ba status o eleka ya ndenge à récupérer ndamamboka na biso na lobek on déjà autant que na komeki maison militaire à chef de l'état na komeki peut envoyer spécial chef de l'état na bino zoma ba américain ba drapeau na est mboka na biso ndamba na biso ce sont des américains c'est pas les rwandais abi posa na problème na ba américain na ba rwandais te yako naza ko senga président Félix ayambanga na PC ba piste solution na ba que non na fa passer temps nazali ko préparer conférence à 4 jours, nazo pesi ordonnance. Ya na komele ba kisi pour mboka na biso ezo solution. Na komele ordonnance pesi ordonnance. Maintenant on les kabwe poto qui na sujet asuka. Boni ba relation na RSC. Vous allez pe membre moko ya kati ya RSC mais yo le billet RSC azo kende pena na ba norme normalité. Et le bas bien RSA autant nzambe te le bas autant nzambe te babata manzala mon côté peut-être le ko ngana le bien français donc selon pasteur selon apôtre François RSC azotambola na nzambe te donc RSC moto azali blocage à RSC dans ce de le peuple congolais azomona bonheur nazali koloba na lobi boye oyo nzambe aloba nanga na lobby lorsque Dieu parle ayebi pourquoi lobby abi reseta mbwana ngate j'espère n'enga beta historia c'est au bozoka 4 oyo bobo 15 oyo bozoka RC banda ngeni RC banda boye tangu musée azoya tabila le père azoya apesi sango lobby que ceux qui na commune Kisasa na koboma tous les pasteurs. Alors, ba pasteur ba yokanaki. Oui. Et les cas de bémission, bango moko ba lobango, ba kambaka RSC. Na lotanga musée. Et les cas qui s'amina à lobango, pasteur kankenza à lobayango. Alobi tant kabia le père Azoya. Abi soki na komina Kisasa na koboma tous les pasteurs. Alors, ba yokani ba bité to sala to sangana esika moko soki musée aya kuti biso. Aboma biso esika moko. Voilà place ezalaki liboso na kombo na cynique. Ezalaki na RCT. Alors tant basé les locaux wana esalama ki sans vision. Ba yokani ba bangi liwa ba bangi kufa ba biti. Tous ezape mabete, ezape malam. Tous sangana. Mais bazalaki na vision te na mutu na bon. RCT na vision te. Parce que ce que ezalaki na vision ba ko kopé sa biso ba piste solution mboka parce que depuis babani na RSC depuis Kabila jusqu'aujourd'hui mais il n'a rien. Or la Bible déclare le serviteur de Dieu donne la solution là où la politique choue. Bisika la politique ezokokate to monango même na kati ya Bible ba roi na période du moko roi a comme qui na problème abo bengelanga Daniel balobi que Daniel azala ko pesa ba piste ya makambo qui difficile et pas ba homme politique comme aujourd'hui toi pour moi difficile na mboka na biso toi pour ma kuluna toi pour ma social toi pour ma balkanisation toi pour et bien Congo est na maladie il faut pas traiter Congo il faut pas passer la ordonnance à ko pesa président de la République pour Congo et soit traitement à Congo eza na maboka basene na Nzambe o bazali intègre na Bible intègre ba bazo tambola na Nzambe elongo parce que ce qui bozaka jusqu'aujourd'hui d'abord on est comme Sabino que pasteur Roland Dalo aloba appelle ça des prophéties boyokango Roland Dalo alobi bo point prophétie alobi ce n'est pas le président Félix a copé sa biso miel mais ngana yé pour prépo kaka alobi na sima maloba nanga parce que moi je prophétise avant hier
na lobby on yesko aye ko compléter ma lobby nga lobby abi c'est pas le président Félix na ayesko ba lobby non na élection ya 2023 eza ba président ba kokufa abi moko à cause à paralysé sina boso était moko à kotambola na vélo mususu akokufa mais ngasko na ye parmi les présidents na nzambe alongola yango parce que j'ai prophétisé makambo oyo le kaya coup d'état chef d'état Félix Obengo la prochaine et na komango depuis 2018 mais ngana yesko pona longo nzamba longo ya biloko wana parce que Roland a prophétisé simana ngai. Merci beaucoup apôtre François Mubongo. Ma message est kotakiawa moya kotanga ngozate parce que je dois pouvoir recevoir rapidement. Il y a même les appels via les téléphones. Il ne faut plus nous appeler, envoyez-nous simplement les textos si vous avez des préoccupations ou peut-être des questions. Kotanga ngona sima l'homme de Dieu, les numéros de contact. Numéro nanga David Nzonzama. Numéro contact est 097 oui 659 oui 616 9 oui voilà numéro nanga yangoana donc de konyo so asengeli oh nyonso alinko benga na pesi numéro atasi ko so asisa benganga. Il n'y a pas de problème. Merci. Prochainement, aux Asuna Bosenga Nayo, on a fait une semaine, jeudi, je crois, vendredi. Donc, la fois passée, tous avec beaucoup de détails. Et à présent, si les sous na apôtre, mais à la fin de la semaine, c'est vendredi, tout koyambaye les sous pour tout kende, ko éclater, tout ko solo la sur baleste, moussou oye, à Komaki. Encore une fois de plus, merci à vous qui venez de se brancher. Nous allons pouvoir recevoir à présent, Freddy Tankidi, vous allez déjà aider l'homme de Dieu les cas derrière. Matos Netobengango pour pouvoir recevoir le docteur David Nzonzamaku qui est le coordonnateur national et international d'une grande structure Aïbasoub Tobetane Masolo.